Capitaine, yebisa biso lelo yo na sima na bombo ebetaki lobi na Kasindi na katanda kanzambe sango nini boza nango lelo toza mokolo ya mbo ya poso na pokwa. Oui, lelo il faut bande kuna biso ba ete enquête na biso ezo continuer na cité ya Kasindi, ba service nyonso eza mobilisé, que ça soit du côté armé, que ça soit du côté civil, toza na kati ya ko travailler dur pour na ko détecter batu oyo ya mabe oyo basalaki likambo wana oyo bungisi bande kuna biso kumi na mine, et pour du côté blessé toza na 63 blessés. Et l'enquête a évolué très bien. Les lots, il faut que Sabino était à part terroriste, mon corps, la nationalité kenyane, Otokanga Kilobi, les lots ont détecté parmi les blessés kamikaze, Yazaki na groupe wana moko, mais Azan a été grave parce qu'il a blessé, mais tous ensemble a été ndambe à sala manso pour azouamoli monaete pour après wana akoki ko répondre à la question na biso. Donc batumsusu que ça soit du côté il y a paroisse, que ça soit du côté il y a population, ou soit pendant que ça la sécurité, donc service et gardiennage, zoami na service na biso pour na répondre na ba question parce que bazaki parmi oyo vivaki événement et koki ko orienter service na biso et pour na tozo résultat ya bien. Olobi bato zomi ya minei ba kufi pe basusu ba zoki kasi bato oyo ya paroisse oyo ba kangami wana bango bokangi bango pona ni bazalaki na boyokani na bato mabe to ba dongolo meso. Service ya sécurité ekoki ko benga mutu nyonso na étape oya ba enquête pona koyeba ya solo nani abanda ko sala nini et donc tango bazo benga mutu elingi koloba te ke aza coupable, donc mutu akoki kozala non coupable, mais du moins par rapport ya renseignement otoza nango, que ça soit du côté service ya gardiennage, que ça soit du côté il y a quelques personnalités oya église oyo to bengisi. Donc ce n'est pas dire que baza coupable, mais c'est juste pour question ya ko vérifier et oyo et service ya sécurité azanango comme renseignement. Kasi olobi betaki ADF bisike belé yango basali kasi eloko nini s'expliquer que eloko esala malisusu po bochaki dispositif aba sécurité nisika kasi bon bébé eza pembala liboso tia. Oui, ya solo ezambala ya liboso te, mais tangu nyonso oyo munguna azwaka ba perte na kati ya zamba azaka na tendance ya kobima na ba ville po yebite na ville ba civil ba respectaka air moko mesure ya sécurité te, et puis asalaka ba incursion na kati ya population pona kosala bango mabe. Rappelez-vous année antérieure tozalaki lisusu na ba période ya ba fête oyo munguna tchaki lisusu ba bombe na bisika ebele pona ko boma bana ya mboka. Donc toza na kati ya ko éduquer population na biso ba comprendre que oyo tozo vivre na région ya Beni, c'est du terrorisme, ça se passe dans le monde entier, et ça menace oyo monde lelo ezo sala face et biso to sala manso pour to respecter ba mesures sécuritaires oyo ba konzina biso bazo tchela biso pour to koka kotombe na ba piège oya ba ADFT. Bozo sala bitumba ilongo na mampinga ma Uganda likolo ba ADF wana mwa bandakala mutuna to rotuna siko eza makambo ekomi wapi na bokuso penza pesa yana. Na bandeko na biso ya Uganda masolo ezotambola bien ya bitumba mingi na zamba et bazo aider biso na côté artillerie parce que na kuna nde munguna ataki ba campement na bango oyo toza na kati ya ko détruire, mais tango tozo détruire tozo kanga tozo boma batu na bango mingi baza na tendance ya ko s'introduire na population pona ko sala mabe neti oyo tikoleka na Kasindi. Tozo waki déjà ba menace wana ba zaki na ba siblaki déjà ville ya Beni, ville ya Butembo na ville na cité na commune ya Bulongo. Donc to lobelaki yango to ebisaki population na biso ba koka
koboya makambo ya kosangana kosala batroupement mais esalemi lelo mais eza nango suka ya mokili te toza na kati ya kosensibiliser a population na biso bacomprendre que menace nano esili te to respectaka baconsigne nyonso armée ezopesa. Matondo mingi capitaine Anthony Mwalushai. Matondo ndeko journaliste.